Congo. You from Congo? My love. Germaine. Na ligne juste na bisa bo comprendre qualité hein. Nazo conduire na ligne juste na bisa bino que nazo kende ferme kosomba ntaba. Yango juste eloko na ngana la kisabino na bisa bino tozo kende ferme pona kosomba ntaba. Alors na makusana biso to sala ntaba. Donc na ke ferme sikoyo na somba ntaba e bongo na ya ko tumba la sala pe mususu pe nayebi ke la fois passée déjà na sala ya sauce mais sikoyo na sala kango na langue maternelle nanga. Alors batu ba réclamaki alors on a obligé à kosala on a langue oyo mutu nyonso mwana Congo aza capable ya ko koyoka. Donc sikoyo toza na nzela awa na telemi na feu hein. Yanzela est ferme. Vraiment, nazalaka à 15 minutes ya ferme nazaka musikate. Et on a sepelaka côté na vandaka donc nazana nzela nazokende ferme. Nanga juste na la kisabino. Likolo yango eza lokola mwambula mais la locale bêta qui n'a déjà n'andimite ko bêta lisusu o eza station Chevron on a que faire voilà qu'est-ce que tout ah malgré ça ferme bozomona banda ko eza partout eza ferme te o lokola fo kende kinkole o kende ba Congo to kende eza nango kana kati ya cité quoi eza pena musika te batu baza ba magasin ezali donc c'est ça quoi donc eza ferme ya ferme te que ceux qui vont habiter. Samedi lelo à batu baza na bango pe belete ils allaient école ba bus ya école pe yango yo bana na biso bazui congé donc c'est ça voilà mais vraiment nandimite na ko filmer le bino na kati penza ya nini ya ferme ndenge bazo sala ntaba parce que en tout cas balingaka te. Amérique les alliés Mansfield c'était on a accueilli sur Mataba na Dallas quoi na outil Arlington donc na Arlington na Mansfield awa ils ont ça na 15 minutes ils ont un musikate sa qualité hein parce que naza logo pour mon potoyo logo comme sous potoyo donc heureusement que mi tout ka pesa na mo bele penza gauche hein, à la mine
ebele pe eza oyo ezoteka ba feu d'artifice biloko mo bongo ba garage pe ezali c'est ça. Ferme moi kitoko esalaka bantaba propre makambo nyonso kitoko ntaba soso biloko nyonso tout na kota siko gauche avenue yango ya Ferme vraiment. D'ici 2 minutes, toujours comme on speed, il faut que diminuer à 40. Il y a des part et d'autre. Hein. Au gauche, nous avons quelques bateaux, puis on va fermer la bango. Voilà. Voilà, vous voyez, ah ouais. Ah, ça va moi, ba ngombe eza wana voilà oyo eza ba mapango ya bato baza na bango na mwa ba ferme na bango mike mike pe na kati quoi donc ezosala kitoko la nature voilà pareil d'autres vraiment vous comprendre qualité bandeko bazo somba biloko eza na africain moko ayaka na azana ferme na ye ya ba agriculture atekaka ba tomate banini omoni ba mama na biso bango na bazo somba biloko donc ngape na kotelema na kobima na kotelema wana pona somba biloko na nga wow bato bazebele na lukana na esika na kati awa soki na kozwa c'est ça. Aïe, du boulot, wow, bam soupe ba mexicain ba yokote kabiloko na bango ya kolia. Ngape na zolu ka oya nga parking. Bato bi mana misuni. Soso. Voilà. Voilà. Parquet. On na parquet. Sikoyo nazo koma na kati donc na ko filmer bino mais na ndenge moko ya mayele quoi. Hein? Beaucoup mon vidéo kozala bien te mais quand même besoin moi idée donc na kiti nazo kendo siko kopona taba nanga c'est ça na kubana na tiki kaka polele bino bo bano mona bo comprendre qualité hein parce que les mystiques la lati masque nanga voilà c'est
sikoyo nakei. How much you get? $8. They don't know what. Déjà, un programme déjà, donc il est passé là-bas, tu l'as fait là-bas, Yeah, I come from the boat. Ah, goat over there. The fat man over there. Dia tu papa mon boy. Il peut pas là sur nous. Oh, il a déjà programmé déjà. Voilà, ça va. Hello. I come for the boat. No? Yeah. Huh? No video. Libanda deja na futi na ye sikoyo kozwa car pona kotia biloko donc en tout cas baza strict balingi te vraiment kozwa vidéo nazozonga lisusu na kati koto bazokatela ngai ntaba na nga. Voilà, na silisi na komi sikoyo kozonga na ngai yangoyo na kechango na mutuka sombi pe na maki oya naturel donc na poussa na kuna kota mutuka na nga comme ça expliquer bino. J'ai fini. C'est ça, donc je vais mettre ça dans la voiture, ce que j'ai acheté. Bon, on a qui veut le bon. On a aussi wapa. Na sombi oyo mutu. Mutu antaba déjà bakatelinga. That's pork? No, I don't buy pork. Oh. I buy pork legs. But what about cow this? legs, That's cow? turkey. Was
This is the cow. That cow stomach, right? The trunk inside. Yes. Oh yeah, that's cow. Yeah. Wanaziuza hapa nzuri. Ziko tofauti na zile soda za kuzile masoko. Hao ni original. Zile mtu wanatoa ng'ombe, wanatoa Mama today naturally kula na ugali kwa kusema what? kupeleka na makusa, donc c'est ça quoi. Merci. I love this one. This is good to me. Those are my people from We from Tanzania, Congolese. You from Nigeria? You from Nigeria? I'm from Congo. You from Congo? Yes. Congo? Congo. You from Congo too. You are from Congo? Yeah. Boni. You speak Swahili? Ah, you you speak speak Lingala? only Swahili. Hey, Muke, yes. What is that? Small. But you speak Lingala? Oh yes, and small Swahili too. Oh, small Swahili. If I say Jambo. mokolo na Mokolo mususu. Mokolo na kokufa. The day I will die. Matema nanga. How is ambiance? Matema Motema nanga. nangai. My heart. Or you can say your love, Motema nangai. You guys are very interesting. It's my heart. I wish. Motema nangai. Oh, you say bolingo nangai. My love. Bolingo nangai. I need to record that one. Natimorangai. Bolingo. Bolingo. Wanasema bolingo. Bolingo nanza. Bolingo nangai. Weye. ça bien. Oh, you know, sir. You have a friend? You have a friend from there, from Congo? Yes, yeah, we have a lot of friends. Oh, okay. Lingala is very simple. I'm from Burundi and Congo. We are neighbors, you know, why you don't know? Why you don't know Lingala? Because not everybody speak Lingala. I don't speak Lingala, but I try some. But some people from Burundi, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda knows Lingala. Liberia. C'est ça, tukutania ambiance moko kitoko. How they say that? I love you. Nalingio. Nalingio. I love you. Mimi nakupenda sana. Yeah, nakupenda sana. I love you so much. How are you? How are you? Boni, oza bien? Boni, oza malamu. Bonjour. Oza malamu. Namasole langa. Namasole langa. Mama. What like I love you people. You are so interesting. Ok, je vais mettre les choses dans la voiture comme ça tout solo. It's only what you know, eh? Yes, mama. Take me that. Lingala too. Lingala. Boni, bonjour, boni ozamalam. Nazamalamba, you have Lingala accent. Congolaise. Nalobaka Lingala kitoko. Kasi oza Congolaise. Mpe kuna mkia lobaka Lingala makasi. Yo oza Congolaise, ozolobisa ngao. Oh, you want to see the meat now yourself? You want to see your face? What I'm doing. Taba na sombi ngombe. Nabanda olosomba ngombe. Somebody then we can buy one full cow. Oh, you should tell me because my mom and I was gonna buy it. Like if you tell me, next time, let me know. I'll take your number. Yeah. You buy it? Yes, ça c'est ça. Oh, if you wanna buy like oh, yeah, naje nitena ngine yeme. Hata mimi napendaga tuchangie ng'ombe. Yeah, uchangie ng'ombe alafu tunanunua. Kama ni watu wanne, tunagawa mmoja mguu mkono na katikati nagawa. Utanipatia namba. Kwa sababu ng'ombe alafu siku tukitaka kununua ng'ombe alafu utaniambia.
Na mimi mnaniambia ng'ombe nzima ni ngapi? maybe 1000 something. Watu wanne 250. Ya libela ma. Libela Oye penda. kosala nga ata ba 6 mois te. Ozana Poto liaka mwa ba. House is beautiful. Set. In Lingala. Bana utu baloba. Kitoko jamani, kitoko. Bana utu balia ata malomba. Balia pe, balia bien. Balia Kumbela bango. Barbecue. Yoko wana ba. Balia ka bisuni ya barbecue. Ouais, c'est bon. Ba lo Mais ba non, linga so ka. akoli anena mo sauce na pondu. Na pondu. Bango Ba balia ka pondu. Moi na ka pondu. Ati ba américain nyonso balia ka Pondu na loso eh. Fondu, sombe. Sombe. You know, so bomoni ambiance, thank you sister. So misuni na nga yango yo. But you got lots. Silisi na kei. Omo bimana biso ferme. Donc le temps est passé na umeli makasi moyen na somba lisusu ata. Ah Jésus. Mwana somba biloko epande ko na biso ezate, alors je suis obligée de partir. Voilà. Na kiti na bimisi ko ferme. Na bandi kozonga ndako vraiment. Merci beaucoup. Skoyo tokokutana na kati ya makusa na biso. Donc na bimi sorti à ferme yango yo. Na zongi na nga siko na kei. OK. Mes amis, vraiment je vous aime beaucoup. Restez branchés sur notre chaîne la Germaine, vous ne serez pas déçus. OK, au revoir. Ciao.